faire azongisi musique ya Congo na poto. Vrai ou faux, c'est quoi le bien ngo? Voilà. Après dans les soldats, ah Eritza Koufi. Femme, il veut aussi fabriquer sa bombe ici le col. Le col, bon. Papa va à sala ba musicien ba succès ébélé, puis ya ba grand chanteur. Voilà. On dit tous les trophées, maintenant la Koundé aussi. Tous les trophées année 2024, c'est aussi ça année. C'est fait rigolo mon temps. Pour yo so jouer ngo ba loba, trophée no sege PD. OK. Oui, to loba ngo po o salé le roté na 2024. Ah, qui m'ezate vraiment, qui m'ezate vraiment, qui m'ezate pour yo zo linga kotika buso bate. Hein vraiment. Yo zo linga kotika buso bate. Musique yo bato mitema mabe bakoti. Tango la kosta boma mama na ye. Na tinda kai. Obi, la kosta boma da mama bango. Bateka lupangu na bango leki ne tonto la koste fazer. Yepe fazer. Maman déjà kufa. Si oui ça me soigne. Pe muta boma mama bango. Ndo moni bo. So ba wa la koste wo. Fali on a concert ya nini ya Lyon. Ya Bordeaux. Ya Bordeaux na Lyon. Oh, ba billet te kamata. Bon, je suis hérité. Ma billet est kamaté. Et Kareza, avant à Loba, il faut abeta. Au Loba, na stade de Martin, na stade, on a bien lâche. OK. La bien imbécile. Pour imbécile, on qualifie Moutou. Au fini Moutou, voilà. Même imbécile pour la Mambaboué. On a abeta stade de Martin, on a appelé ça Vewera, on a appelé ça Vejibe, on a appelé ça la Samba, à Tchangote. Maman carrément du même imbécile. Bissot au Kosa, à tout Sambela. Tout le succès hérité, et si là, à partir de ma ambassade de Martin. Ils vont Azalaka na succès. On le dit? Azalaka na succès. Abeta wapi. Succès à maison mère. Ils ont succès. Oyo ya yete. OK. Tout se comprendre. Tout le bateau c'est un micolo. Voilà. Vous savez succès na wenye maison mère. Mais na kiyo. Oh y'a te dit. Moi la poto y'a te dit ça là. Vous savez succès na wenye maison mère. Tondimi. Et maison mère est orchestre nani. Y'a fait rigolo. On va faire un banda yango maison mère. Viens biso kaluja auto le bango 5e musicien balongwa Christian Mabanga Doyen Limbonda Bonda Ferrego la na ba jeune na kimuna na ba mikolo Adolphe Dominguez le roi de la forêt et Didier Marcela. Ça fait 6 personnes. Ce que Ferrego la 5e musicien. Après Christian Mabanga azaki bassiste hein ayeko landa biso. OK. Parce que maison mère oyo numéro sur la succès ba faire mbabanda yango. Pe maramba kala to enterré. Ero mamba kalate. To le bela lelo. To sa mamba sika fabrication to zo trophée awa. Meilleur musicien d'Afrique centrale. Oyo ye ako koka ko pousanate. Voilà. To sola bien. To za la batu keba. To za la batu, to sa la makambu ya bien. Abimisa album ni awa e betati. Abomi da so 4 personnes. Abomi da 4 personnes, bon mais betati. Abati sur 2 personnes. Héritier. Bon on a proposé que le moment on cause. Oh, makambu to asala ngana batu na ye et bima libanda, azala batu a vrai te. Ba rata accident na Guinée. Oui ba ngote. Est-ce que za biso moto tinda wa rata accident na Guinée? Voilà. Tant rata accident na Guinée, na batu na ye. Est-ce que za biso bisoté? Tant moi na analyse abeli mutu. Danseuse na ye. Au moins te jouer en répétition na danser na beli mutu. OK. Ba kisi na ye. Oh. Sans côté ba Charlie Mobutu aboma. Sans côté moi na nemo pe micro na poto mutu et ça la bien te ba ti sur 2 personnes. Ana ndia yi aselo au monde te ça neti. Et ça neti 2 chansons pour accompagner l'album. Ba bomi 2 personnes pour dire que ça succès. Au ça ra succès. Na mboko héritier au ça succès. On manque à faire rigola. Au là qui dernier fils na faire rigola. Au ça succès. Pour faire à moi na wenge le to tchaki ba to tchani ni abu ya zapata. Voilà. Héritier moi na muke en souba na dilamba chez bon na kitambo. OK. Mais enfin la TV va parvenir au bagé. Là la robeta concert ya danger. Robeta stade de Martyr ya danger. Bon la potonde au banque sur robeta concert ya danger.
Moi, ce qui lâche, c'est imbécilité. Maître Junior est là, voilà. Maître Junior est là, na Cape Town. Velanga Kiki de Paris, na Cape Town. Soit au bois de Miss, tout le monde a sous Patrick Zambien. Patrick Zambien sous Moutambongo, les sous. Voilà. Lié à Zara Djobour et Cape Town. Soit au Taliboé, tout le monde ici, PDG Youssouf fait pour Rada. Patron Moutambongo en Afrique du Sud, Cape Town, Djobour, Durban, au sous le Pretoria Azan. Soit au Zongissima, au Taliboé, tout le monde ici vient à Ngaï, Joël Congo, Mobutu. Moutambongo la Porsche, Panamera, Porsche, Ferrari, logo la Mabata Nandako. Logo la madame, Maëlle, pardon, hein. Pardon, bonne journée. On est ensemble, bon compas les tous les beaux pas, on est là, on est là. Botika qui ça c'est toi l'icolo, tu l'air à te mêler chaque jour. Mamboza bien. Tu peux si mambote na accent Vandouva ma famille. PDG Chris King Ramsès, producteur Moutambongo ya biso PDG Chris King Ramsès, il y a sur Djobour. Donc tu Kemigolo bela Djobour. PDG Chris King Ramsès, on a rappelé ba Kiki de Paris, na ba Junior là. Mais mingi ça tout ça la maramba bien. Pour être si calme bien. Mon biso tu as le héritier ma bête. Tu as héritier à comprendre ma bête naïe. Sonia avec sa biso. Na passion toyoka. Takeba na oui. Avec sa véchibé Sony. Avec ça. Yo monte moi le combat wera. Na moi réserve. Adobanga. Maman a ça la fabrication ça monter. Voilà. Fabrication on bien na calme le 31 août et si là il a ça sold out. Fabrication ça sold out. Ah héritier Koufi. Il faut aussi fabriquer sa boîte ici le col. Bon, moi, il y a un peu de fois. Et lesquels vont mériter un succès dans TikTok. Le col, ça compte rebondir. Mais toi, comprends le TikTok est Kangami Nanzemboya, solo vocal moya risé à Gola. Avant Diga Boazoyemba, mais les lots, ni ne sont là que, oh, nous sommes à faire et zo comme un succès. Tous les exactement ambition. Là, on a ambition que Genève a réuni à la concert au Lelo. Tu vas comprendre que faire Gola. Merde, pour moi, année ou tout ça, tous les trophées en 2025, tous les trophées à France ferment ton genre. Voilà. Ok. Tous les trophées à France ferment ton genre. Tu peux dire des concerts, tout ça, la sorte date dans 5 jours. Fallait on a concert à Yannick, il y a Bordeaux. Il y a Bordeaux. Il y a Bordeaux. Oh, ma billet était comme ça. Bon, je suis hérité. Ma billet était comme ça. Fallait ma foutre en bille faire haut de Gaulois. Toi, n'est-ce pas bon, je suis hérité. Voilà. Là, sur le mot, il y a place à Yoti. Tu tires la robe du dernier fils, papa va bien dans la va. Au Kokate, au Kima, la norme, on va voir. Soit va Zoro, dernier fils, on va voir. On a dernier fils à faire, soit Bibi tous les warriors. Mais il a fallu un mot. Tu as hérité dernier fils, tu as hérité. Tu as un stade d'héritage, Sotamir, soit Zouaka, on a mis un stade de Baka, on a mis un warrior. Merci, Koyo. Azo Yokate. Maître Kajo Abisso. Maître Kajo. Ils ont dit la protection. Merci, Maître Kajo Abisso. Il y a un tabac qui est là. Il y a la rataz dans la porte de Solana Ilunga. Il y a un maître numéro 1 appartement. Place où il y a eu sa femme. Il y a déjà un longwa. Charge de la maître. Bon, maître Bena, il y a Bisso. Il y a Bisso Bena, malgré tout, Roswana. Tu comprends, mais il y a Bisso. On est à Bisso, félicitations maître, il y a un poteau solo là, ça va. Maintenant, au Katelo, au Tchana Stati, on a TikTok, au Panza. On va comprendre que ça, on a Kitoko. Mingi, ça, boulot ou rien. Les lotos sont dans l'actualité du jour. Tant que vous avez le baloba, vous avez fait rigoler dans la scène. Il a risé à la TikTok, nous avons TikTok, Kangami, nous avons risé à si vous avez fait un devoir. Là, c'est Liverpool, Binomo Boyandi. Vous comprenez Liverpool, tu es arabe. Liverpool. Ouais. Hollanda et Lacoste. Hollanda et Lacoste. Maintenant, on a les Cambouards. Massa n'a pas risé à Gola. Voilà. Risé à Gola, Lelo, à la Gisiki, elle est capable de gérer. Elle est musicien. Voilà. Code vocal. Après, si elle devoir, on a combat pas perdu. Lelo TikTok est comme nous avons risé. Oui, oui. À ça, le gars vocal, moi, je donc, tu as une illustre. Na biso tout na groupe na risé bi ke mutale ki biso ya ilus na succès a préféré gola pour eza bongo to ke na bongo voilà depuis orchestre banda papa va à sala ba musicien ba succès ebele pe ya ba grand chanteur tozonga ba masa biso ba Shikito ba masa biso ba Nicodème ba masa biso ba Likinga ba masa biso ba nani bano ba nani ma vibration otali tozebele to na toza bena na tuluku
il y a des musiciens qui ont les canaux jet set qui ont pesa lumière. Voilà. Lorsqu'on commence à contrôler l'équipe Mbassé et nous. Voilà. Mais Rizé Agola, après ça va devoir là-bas solo vocal naïe. Oh les lots congolais tu comprends tout Rizé Mabou. Voilà. Merci Rizé Agola moi à Paris, on a 5 ans à Paris, il a 5 ans aux États-Unis. OK. On a 4 ans à Espagne. Alors j'ai 3 ans à Schengen, 4 ans 5 ans à Schengen naïe. La multi orchestre on a 5 ans, on a 4 ans, on a 3 ans. On a 4 ans. Nous on a 4 ans en Espagne, il était à 4 ans en Espagne. Au mon niveau, petit Nabiso Vanessa, on a 4 ans en Espagne. Marc Aous, on a 4 ans, 5 ans aux États-Unis, pour moi, il y a 2 fois. On a 4 ans en Espagne, plus 5 ans à Schengen, donc tout ça bien, papa. Fait rigoler la scène internationale. Donc, c'est un qui m'a été pour Arokenda, Zoni, na ya l'aise. Fait rigoler la Zarana qui ça m'a mis aux États-Unis. Voilà. Fait Razalana qui ça m'a mis à Paris. Et on va visiter à Paris. Fait Razal, on a Mathias, on a Parker, on a Colline. Naba Ethan, na même aussi la fandi na yé. Ala posate que achama ba musicien na mutu. Faire achara business. Soit que poto ba beta Genève arena eza business. A futi bango. A tiki bango seulement na bango a zongi ki. Faire afanda quitter po. A tika neka terrain bongo ndenge ba tu banda koloba. Bandolo ba oui faire. Afanda ki pona observation. Ndenge ni nako mema musique ya Congo place où to komi lelo. Voilà. On dit tous les trophées bandana kunde aussi. Tous les trophées année 2024 tito silisa année. C'est fait rigoler mtonzongo. Pour yo so jouango ba loba, trophée no sege PD. OK. Oui to loba ngo po osali le côté na 2024 oyo. Faire abeti double live. Pe suivi na streaming total lié ndenge total ki ba match ba Real, ba match ba Barcelone, ba match ba Mazembe. Po zangi Ligue des Champions na Coupe d'Afrique. Oyo ya ba club voilà. Tala ma pe na canal donc on a la Zamalek on a la Al Hilali ya Égypte ndenge totali faire donc lelo oyo boya ke bo changer ba tu idée ya on moni ko suisse bango mutu et ko modoki sa bango belinga terme te ba doki papa voilà parce que ko doka bino rese faire mutu doka OK bino de bodoki faire musala kitoko numéro 1 ba kombata ba lobengo pe faire azongi si musique ya Congo na poto vrai ou faux c'est quoi lobengo voilà. Que musique a fait rendre mutation ici musique na poto loma ikalamba ya beta ki senit samedi au vena biso azeko beta Adidas Arena na août Fabrica Saï Casino de Paris Moïse Mbi abeta Soukor Arena oui Moïse Mbi abeta Soukor Arena faire raison ça musique na poto bato balongwa Espagne balongwa Italie balongwa Angleterre balongwa Allemagne balongwa Suède balongwa Russie baye concert à faire Château Rouge était 3 jours voilà. Au moins, niveau place toqué. Ma maman Château Rouge va te 3 jours. Balongwa, Shakira Gucci, Alongwa, Canada, na bato belé. Aïe na bango Paris. Bato Zela, ba Polo, il y a pas Hervé na Paris. Banda 6h, 23h. Au moins, niveau. Oui. Donc, niveau, tu as héros, tu peux savoir des fois. Tu as les soldats na Genève Arena. Plus des soldats, il y a Adidas Arena. Et au moins, moi, on a ma foot en bila lelo. Ma concert na e banate. Ba oteka billet. Tu vas te billet pour son sali soldat pour pas français ba lobé là ba confirmer yo voilà moni place to komi lelo mais to komi musique ya Congo ezongi na ba norme nango ndenge to za boye to loba so ebelete moi maele toko forcer sous-souté to fandi ndenge to mesana ko fanda to fandi ndenge to mesana ko fanda mais to fandi ni musique ya Congo voilà ngai na ko beta double Adidas Arena benga s'il te plaît voilà ngai na kobeta triple Adidas Arena sana bomaleki nanga wana maloba ya Lacoste ya solo wana oui Lacoste alobi faire abeti double eza mokie ya obeta ngo 3 jours mais aoboma mutu te ya beta concert te fa boma na mutu ko makile sala mais musique ko mokende mabe voilà musique ko mokende mabe musique oyo bato mitema mabe bakoti tango la Costa boma maman na ye na tinda kai obi la Costa boma da maman bango voilà obomi maman na bino la Costa 1 aboma mère na bango maman Tsele personnel après wana animi bateka lupango pour famille Kabwana pour na lupango ya maman lelo tonton la Costa o azolinga boma po tonton la Costa koma libomo ebiti
Ah, tonton comment liboma solo wana. Bongo yebita comment liboma, comment rolala na capella. Pour na yana bango la coste. Yebi kanda famille za na pour na la coste. Maman kufi fa tika lupangu po oza na bakoko. Image na bino za yolo. Ya yolo voilà. Image na yo la coste za yolo. Mais on ndima que bazaki déjà. On ndima que bateka lupangu po yo moko bana no bana na poto mongolo bakoya o lakisa bango pona yolo la coste za su na yolo te. Ba azasu mona yolo te. Bateka lupangu. Asalo ngwa yolo. Bateka lupangu comment sinistré. Basomba lupangu na changu. Ah, donc comment moi la changu. Si on a minute on va faire rigola. Aboma mutu. Pour beta d'Adidas Arena. Au Mikosa la coste. On est bien en Mikosa. Est-ce que la coste a un adversaire à faire? Adversaire à faire na point ni na catégorie ni na musique ya Congo. Pour faire la catégorie la catégorie binet na combat judo. Abundara 6e bagarre. Alou la musique on fait catégorie les alou on a 5 on a 150 kg. 180 kg na ndenge musique ndenge ya pesa na musique ya Congo. Ba la coste pesa 30 kg. OK. Na 30 kg. Poids léger. Abundara première bagarre. Deuxième bagarre. Il y a des léger. Quand ta musique qui écoute na YouTube. Quand ta musique. Et donc déjà des sur la boue. Na robengae. Na tourner makambo lobaki soki. Voilà. Na bengé na pour chepe zolingo le katonga na sniper hein. Pour la benga bango moko laisse bango ki faire rigola za muninga na bango te. Il est la coste faire za muninga na yete atika buzoba. Voilà, là nous sommes en direct, donc pour comprendre, Liverpool a benga la coste. Il faut tirer sniper. Sniper. Il y a Bagolois. Il y a Bagolois, benga la coste. Voilà. La pesa na pe do ba wara route bayara te, papa nga ba opusa na te. Voilà. Opusa ndé sniper. Muta tirer ndé na tirer boye koma. Na benga mono la coste siko yango. Na chemin livre hein. Yo ba kala la ayamba te. Mais je pense que ayamba ne peut commis déjà 14h28. Benga ye. Boyoka ye na solana ye devant population congolaise, population de la biso. Population congolaise la biso, et la biso pour na bien ye yamba te. Na bengi na gangele mbala moko diku mambo sila. Là c'est galali hein potomoni et de sonner à la azana ndako te ala la rawa. Azo yamba te. Ala la rawa personne ndako te. Ah, ala na botel ba $10. Oh, ah. Est-ce qu'on a biso te? Ako yamba lelo, so yambite. Na ko bengi kala ko insister ko yamba lelo. Mwana la coste. Buzoba papa la rawa azana ndako nini? Aza wapi mwasa bengana na poto. Oh, bana ba bengana na poto. Ah la gisasa ba tika lupango c'est un phaser la coste c'est un phaser. Dans adresse c'est un phaser papa. Ba bengana na poto pas moi si. Na gisasa wa. Ba tika lupango na bango leki ne tonto la coste phaser. Yepe phaser. Maman déjà kufa. Si vous savez ni pe mutaboma maman bango. Ndo moni bo. Zoba wa la coste wo. Azo Yambate, nous on peut continuer l'émission. C'est un mout. Eh, Yambi, vraiment. Allô? Ah, qui me zate vraiment? Qui me zate? Qui me zate vraiment? Qui me zate pour Yozo Lingarotika Bousso Bate? Hein, vraiment? Yozo Lingarotika Bousso Bate. Faut-il que Bouzoba, faut-il que sniper à Bagolois, Liverpool le combattant sniper à Bagolois. Faut-il que Akati, on dit Baba Rangabo Akati. Et le sniper à Bagolois Akati. Voilà, c'était la coste en direct émission. Faut-il que Bouzoba là, si on touche faire un bengayo. Voilà. Et ça en est un bengayo, ngam no bengo. Pour son chez eux le baguette, tu as dit chez eux. Si on touche faire un bengayo. Voilà. Na benga pe Bill Clinton boy na gangela Bill. Bill tika mamba fere. Bill atika. Au benga pe Charlie Prince. Mais vu que Charlie Prince c'est un imbécile. C'est un idiot. Charlie Prince c'est un imbécile, c'est un idiot, c'est un lâche, c'est un abruti. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait abruti Muto yo. Ma pexerio. C'est un abruti. Soto ye c'est un bête en fait Charlie Prince c'est un bête. Muto yo. Oyo. Alingalia na komba faire na ndenga mabe. Donc bato bongo faut régler bango. Voilà. Ye mambude na ndelo ba na bouke liboko na bouke liboko. Oh. Na ngana sniper na olandela ye ngana na to bunda boy. Bala coste na benga bango.
babili na benga bango ba oyoka moto ya Costa bangi ka akati chombo tant on a vu ça sniper ba goloa mutu mabe pardon on charger so Charlie passe na to beta ne makofi pour na komba papier v pour pas tinde langa maloba l'hiver to mukona okuta na e ngasko na Hollandele malembe tina obaka ina maboko na Hollandele na loba petit na ba TV na Hollandele Charlie Prince malembe ba place to kota mabala na yebi ba côté to kemela masanga na yebi des gens etikali kaka na kanga yena obuke liboko il faut appeler exemple que AF ça ba neke te pour ça na bana te na aza bana te muto bongo bota mutali bandi bongo lokola lui des finances à robot. Voilà, donc comme on sait presque la sous-émission la biso. Mais quand même la coste à se respecter. Voilà. Pour déjà moi ça bien gagné na poto, koto na yolo bateka lupangu, mama kufa, bandeko baboya ye, ndeko na koma faser, ye morope faser. Tika komba paper va muninga na yote. Totina robo mama na binote yo la coste. Mutubino banga fali faire à l'équipe, fali banga ka faire. Ba créer fali faire ya quartier latin. Congolais toi ye bien ngo. Aza na niveau ya faire te na musique ya Congo na poids. Ba trophée te ya ba PD, ba click ya ba PD te, match ya ba PD te. Oh, bilamba ya basi te. Concert epola te. Mutaleki ye faire oyo bango babanga na beriti. Voilà. Biso toi le retour sabinote, toi le retour lobate. Bo garder ga bandi na bino. Pour biso to beta des gens ba concert exotique là. To beta ba concert exotique là ndeko nanga. To za ba to banga nzambe. Voilà. Faire a sala mutu mabete. Faire atinda binote ba succès si la bino. Surtout bana wenge. Pour lelo boko mabiloba loba. Mais si totali bien bana wenge, faki bana na sima ya faire. Il faut comment contribuer faire base. Déjà des tous aboyés. On a reçu qui ça. Après avec les 15 tous à Genève Arena. Déjà de sali soldat. Ma moto sili qui toko. Pour vous to ya pour aussi ça ba problème to ma poto. Voilà. Hein? On moni faire à tigine ba mission na poto. Ya une équipe. Mais phénomène comme bizarre hein, ba mission ba tigala na poto ya kena e. Mais bino boloba to faire ma mission na poto te faire boy. Lorsque faire comme tigine ba ya na poto, bo lia bo mela bo bota bo sapi ba foyer. Voilà. Vrai poto, to poto à 3 mois. Malgré ba kota ki ba sortine ba lettre, pour biso donga to ça na Paris on ebi. Voilà moi no ya bandalo ya mutu ya mabe. Abeta sko ndule ya bien et les affaires na poto. Akenda na batune poto. Ba ya ni bilamba ba ya tara yo mema ba tu poto ofuta bango te ba zwa pe lo côté. OK. Imagine toi biso to gende poto. Il nga sali 10 jours na musiki ndenge. Na lité kana mo ba valise ba na ngoto. Poto eza na maboko na biso. Voilà. Oni poto se fait rigola. Depuis faire abanda succès en 95 ti lelo muto battre record na poto azaki. Voilà to comme la souka ba retenir ni Liverpool et puis bon ba moto na bato to balandi. Toujours biso ndenge to zabo. Les 15 des gens toza na Genève Arena. Concert moko ya kitoko, concert ya kimia, concert ba doit c'est la biso to beti etika limbala moko. Voilà. Pe ba doit tala ngo direct na streaming local la batala ka ba match réel, voilà. Donc tout ça na biso ne sengo makasi. Ni na bana ne sengo makasi. Ko va ne pona opesa mambote. Na pesi mbote na PDG Chris King Ramsens wa biso. Yebena ya biso ya ba Gaulois. Ya ba Gaulois. Ko biso ba Gaulois to za na bato bala. Na pesi mbote na PDG Jidal Mange ya biso ya ba Gaulois. Yepe auto ko sous âge moko awa le 25 mai jour fumugimbango abotama. Na pesi mbote na vie na nga Kiki de Paris Obama de Cape Town. On a na kenda bato fu biso mamo. Na ba PDG Chris King Ramsens na eboye ba maître Ginoré là. Na talibo na mona petit Jésus Didier Chombo. Na Borimus na mona Eric Jenga na Jobu. So na taliboé na moni Dr Chico na Jobu. Wana bato Jobu ba yamba biso na Jobu. Voilà. Après ba poto to kende concert ya Jobu ya stade ya Afrique du Sud. OK. Au moins niveau. Toza makasi. Na mito faire go la fois corriger ba stade tout. Ya Bangola, ba Afrique du Sud, ya ba Cameroun, ya ba Gabon. Pe ozala live na streaming. Pour faire des devoirs après ça fallait live à streaming wana. Place fallait de battre place na mwana mai na nga. Après wana to pe simbote na PDG Youssouf Bourada, yepe Jobu, Cape Town, Durban, Johannesburg, na Maboko, Pretoria. Na pe simbote na PDG Joël Congo,
moto abokolaka baporshe panamera lokola bilamba lokola baferme ya mabata na ya bangulu napesa su bambote na Axel Vandovama ya famille PDG Chris King Ramsès napesi su mbote ya makasi ekoma epai ya Bera de Prince des Amunda papa visa moto apesa bato bavisa ye asina contrat na Versace ok Bera de Prince des Amunda so na talibo namoni Trésor Ifaso papa Neymar Ifaso fondation Emma 13 biso tout en avant so na boaki misu bo vient na Freddy Badjana ya Freddy Badjana fondation FMM ya biso motema ya maman Nadine Badjana lettre F na Paris bambote ebele ya Devoza toujours premier na PDG Christine Ramsès bambote ebele ekoma bambote na bandeko tu ba Gauloise oya biso balingaka biso papa mourir la bonne musique bana poto bosombaka billet pour na Genève Arena wana bato bazalaka ebele mpona tosali soldat topesi badevoir wana mpe eza wana etikali so olingo obeta stade eleka ya fere fo oteka billet na moi voilà omona concert ebanda so olinga oganye fere yo fo banda 14h mote Moïse Mbie atondisi na eme azalaka na sa fere akoti kaka butu devoir faire apesa bino fo oganye fere fo 12h mo heure da osilisi concert bato no bazongi bobandi feti wana nde boganye fere soko obetaka double concert na yo akotaneka butu déjà aoyemba mabe déjà aolata bilamba basi déjà bato babima avant na Deschamps déjà akoéchoué pe devoir topesi ye billet na moi bato bateka billet na ngaba biso okendaka tiki nkole mpona oteka billet bato bamona mpe bavideo eza akokosala makambo ofere asalaka te mwana wana fali ya bandala c'est un anti-valeur tout fait carrément ayambi koka libanda ya ndako na ye mon ami d'enfance na yo place nga na fandi mikolo yango na bolimbisaka ya chitaki mais so na kanisi personne handicap même gouvernement bayamba bango na honneur voilà en plus c'est un master na yo ya bumwana place nga lo ba fali c'est un anti-valeur yango tout fait on va baxi carrément et massivement c'est un anti-valeur mutu ko longola ngote master na yo ami d'enfance yo comment na la netinga ami d'enfance na nga la kuma na la neto comment ça ba succès boy na ba réseaux sociaux boy na pesa bango ba valeur si tout soit dans souci handicapé oyambe libanda na kiti moko ya $10 yo mo vaino na mali te aza anti-valeur ana ndako bien te aza na banda ya bien te atonga pe lokote pe abangisa biso na eloko te ndenge to ana kisasa boy abangisa ba PD na ye na ba warrior na ye oyeda ye erreur asala yango wana tokotika yo pete atokoti ba video na ambassade tokeka poto ya falite ya Macron te Macron c'est un individu président français ya pamba oza ke lobi ya kolongwa ba Jacques Chirac ba longwa ba François Mitterrand donc soka taka doit la pouvoir à Macron bon ko Macron azala te c'est un anti-valeur voilà c'est un anti-valeur to comme le Souka merci na bato tout balandi biso na boka bato masala nga Yannick méthode ndeko na nga méthode de Bruxelles papa na Kesle Kaleuka na Bruxelles toujours toza na biso tout toza toujours bon moko et toza mobilisé ba concert eza na ngobele ngai na suki awa to kutani mbala sima allez ciao